Maxi Bio Café. CongoDialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. On en est avant. Sous réserve. Yangote. Bon, bah, t'es posé à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème dans la couple. Expliquez, maman. T'es loco, ils ont mon sabi sur la couple, yango. Tout ok. Bio café et au salation de lengue. Tome la carne bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande kotomela yango pour la santé na biso. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Namoni alinga mimi badanseuse. Asepla na otro. Ozana doye mama sozana. Jigo dangila. Mwamogazi wazia ne twende tumuna. Oya dogana dobria. Yani bondele jageleli. Jageleli. Chiwa mwanga ngogelen chachim chora. CongoDialogue.com. Fidèles internautes, merci de nous faire confiance et de rester branchés sur votre chaîne en ligne Congo Dialogue. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur une fois de plus de recevoir pour vous un animateur de Light Music Villanova 3 jours. Bonjour papa. Bonjour, bonjour na président na Maestro Fabregas et puis bonne fête na ba mama tout na mama Terry Alino na famille mobimba ya Maestro Fabregas, Jesse et Brian. Ça dépend de l'herbe aux biso. Alors 3 jours, même si on a makambo parce que des gros hommes ma soleil zo gene mo bulu fort, ozo coincé baninga na mouvement, baninga bazo ko ga susute donc yonde makambo. Nzambe nde makambo. Nzambe nde biso toza travailler biso nyonso na baninga ensemble Villanova Mobimba tozo bosser et na olobake merci na président ngai Maestro Fabregas. Na chanson azo couper sa biso na nenga zo propulser biso to kende de l'avant. Merci makasi vraiment et puis na ba mourir à la bonne musique to tikara jamais ko décevoir bango to sala ba boulot ya bien pour na bango toujours. Alors Maestro Fabregas azo koma Jack on a Kinshasa. Déjà a quitté Paris dimanche oyo pour lundi azana biso mardi déjà to zana ensemble. Alors, Tube Nini est déjà prévu pour le mois prochain parce que tu es déjà un anniversaire, na juillet et le mois est bêta. Bon, au moment bisoma tozana usine. Usine à musique à Congo. Oui, usine est en planté. Tozana mana ba plan ezali. Maestro ne muto choisir nin o yemoro il faut après ça va mourir à la bonne musique. Voilà quoi. Alors 3 jours est-ce que vous avez ça mélomane na yo ba internet nyoso o bazu chance ya Rolando na minute na Congo Dialogue moi biloko mo nengo umanga motema moto ya moto ale moto na gomi na selemba manzale mama bele na ngai ya moto ya moto je umoni yoyo je ale yaka comment usane ale lala wesa isin na musique Congo yaya soka isin for la light musique Villanova toge isin na musique Congo mama ale biso tazana isin na musique Afrique papa yo olingi ba chanteur zwa olingi motambo na kene kamata olingi pianiste yo olingi Christian solo namoni alinga mimi ba danseuse asepla na otro alinga mimi kota lopel eza crit alinga mimi ba danseuse oui eza makri kota lopel oui eza cri apparemment babi depuis Fabregas a fait sibino makambo bondi mesu mutu te na monde na bino non te bongo te moi soki tozondima batu te
c'est que Bissopé l'un de jours barondimanga Bissoté. Alors il y a des choses à reconnaître Nani comme étant grand animateur na Minito. Toutou Kalouji, Monseigneur Dangwe, Mbochi Lipasa, Somono, Tata Mapasa c'est le Scrum, Brigadier Sarbati et Yalobe et puis CNN. Vous comprenez? CNN. Et puis voilà. Mais eza pe na ndeko na bino moko animateur a beti fort mikolo yo na mopanzi ya président Robin. Ah, na pese mbote, bonne chance to. Eza pour la musique à Congo, eza pour musique à Congo kende liboso. Voilà. Alors 3 jours yo déjà na bablo ko ya na cible. Est-ce que votre rose sentiment te ya yoka to pe ya goûter moi ba innovation. Te na cible va vendre kimia. Na biga ba bolo ke modonki. Bon, le gars n'est pas ça seul. C'est les lots. Posez rara, maestro, azo tout tourner clip à bientôt. Pardon, bina makasi. Biso, tout armana na basiran sona pour Nzambe. Tu auras na Nzambe bien. Tu sambe la Nzambe. Après ça, tu chances sona. Tu bin sarabat. Souci na biso za no bat bina. Bat bina vraiment ba jeter. Alors, secret ni au bino boarana on a kati ya animation, ya light music parce que c'est totally c'est dans mon pandi, totally camarade archinion c'est autre. Au senti pena que non moi corporation moi malongé za la na secret à rani. Travail, amour, faut régner et bah querelle la pam pam bawana biso to arana ngote. Les amours doté. Non, même pas. Parce que babi la majorité. Mouvement to arana ngo. Ya amour amour. Amana moto fo. Ya amour amour. Soki osambela Nzambe moto aliboso fo za Nzambe. Faut linga Nzambe trop, faut linga prière partout osambela. Faut sambela Nzambe bien. Nzamba moko. Faut sambela bien. Faut osenga ba bolimbisi faut osala bien Nzambe pa osage msano kende liboso. Alors, fidèle internaute, vous sentir que toujours na 3 jours animateur à Malonga à Fabregas, ou à Binisibino na Babilo ou à Malonga. Papa, yo zong sa bango sous pardon. Ozana doye mama Sozana. Ozana mogonzi wa biso doye mama Sozana. Bayibi ngulo mwasi Maezo Fabro aseki bango pe apamboli doye mama Sozana. Bakorompa bibola mibali na mbongwa bibende meti noire aseki bango pe apamboli Nzambe o ngungia swaka moto benatina o Nzambe nanga mona pesa bakongole babina o mikolo yo finga Fabro pa mama bango tukaka ngai bango tukaka met kasi babo ma musique ya ba jeune mongongo nanga mala bonzela bakongole babina o yango ngana pamboli ba jalu nanga ba pamba Nzambe nanga yoyo pambola bango maestro toge Nzambe o ya noele nyama tala biso makambo yo bakoma ko financer bibole maleka na matela ba fingela bango Fabro po bazwa nini tina peto ebite soka répondre balobi akomi impoli yango ngana bondeli Nzambe na ngambe kanza mata makambo nanga na bango yango ngana pamboli ba jalu nanga mapamba Nzambe nanga yoyo pambola bango le maître. Oh la joie saute. Alors on a osana to moni boyembi bo pamboli ba jalu banani ba jalu. Non, ngai pe na oza jalu ya mutu mo songolo. O lié o sengela mabe pa Nzambe po Nzamba bo marate. Mais tant ozo sambela Nzambe jalu, mozo boakela na jalu, est-ce que c'est intéressant? Na lobi boy. Soki o moni pe nga pe na jalu na yo. Yembe na nga pe ka même osana wana o Nzamba bo marate. Nzamba bomanga mutu te Nzambe alimbisaka et puis apambolaka. Faut to sengela baninga bolamu po peut-être ndeko na soki apambwami oyo abandaki koluka epa na yo aluka ngo sute osala nzela na ye. Voilà. Alinga mingi ba danser o amande fois pembe ko. Trop. Ntamande fois pembe moto na whisky. Et j'ai béni un chanteur congolais qui prétend être américain par complexe. Oui, américain wana. Bon, tu vas pas moi, voilà quoi. Au moins, tu vas pambola, te. Non, ko pambola. Au moins, ça me Nzambe, en même temps, critiquer moi. Te ko critiquer te. Eza boye.
na biso ba Congolais soko yebisi mutu vérité o yaza soko azaka mukolo maman ba tout ba moni impoli awa na Congo zaka fo mukolo na finga mona muke donc mukolo fa lo ba mabe pona bana mike mais mona muke soko alobika un simple vérité ko finga te maman bo traité dans na ba qualité nyonso mabe bo latifier c'est pas normal. Vérité est égale à la vérité. Injure est injure. Alors, inspiration, il y a 3 jours comme étant animateur et Outarawa. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Maintenant, mingi stress, ça va bien. Pardon? Stress. Bah choc ou ana. Pour moi, on a mawa. On a mawa. Ce qui n'a pas stress ou ana. Ça là, il m'a bima. Donc, en plus, on a stressé au travail bien. Non, on a travaillé. Nous, biso na nous leader na biso biso na habité ba orchestre Congo soki il travaillera bon à part maison mère tu travailleras moins trop. OK. Biso tu travaillera 5 fois par semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 19h. Donc imagine toi ce que nous allons na 7h ou bien 6h na répétition, na boulot na ngai. Na yona na zonga parler ba 22h. Na bandi banda 8h ti 19h na toujours na tourner mouvement au gang pour nini to luka et loro ya bien au batu ba o sepela nango so da tant de travail bon poto ça le loro ma beza moi passer. Alors 3 jours on a ba animateur non auteur autant animateur nini na ba animateur nyonso ba grand oyo apprécié à marquer de plus Tutu Kaloji. Est-ce que vous zong sabiso Tutu Kaloji? Tutu Kaloji vraiment na linga trop no mala mama zonga nzile no mala no mala tala dobina gijabona wanga to bagita to mina giti tsala bebe ramazania zitutambula malemba amalemba ndombola andi magenzi Tutu Kaloji tala mama dila tala manago tala sko niveau mutobwaka Banimation na biso le comment on a boire crime on a 3 jours na salle 6e maman on a danger on a l'équipe bananio et puis na zui ba tout na mikolo nyonso ba travailler tenga dans le moment na l'équipe bango et pourtant photo landa ba toyo ba grand na misala basala biso peto luka to travailler to tia pierre na biso mo likolo misala na bango soki bazaki na ba comportement mabe to landa ba comportement na bango te tout ça chemin na sur comportement mais tout ça la musala na biso tous les cas au bango basalaki est-ce que simplicité ou ezate manière bo sala rabo l'acception na monde pour tout le monde mino batu ba la muto eza pena identité non parce que apparemment ba musicien tout ya vu la nova ba na moi culture yo l'accent on dit ba na malamu moi ba mawa moko ata to sali bon ata to jouer hypocrisie mais muto mona ke o lo ba bien oza mona malamu hypocrisie à tout selon le lobby kuna comportement na yo et oyebana botala biso bobanda otala biso banda kala et bo changer ti le to changer te to za rande to za mutu na mutu azarana oyo yazali et puis na place yo ozali na leader nenga okumbela bino bolanda comportement ya leader na bino et ça la biso très très bien. Alors parce que aux en la simplicité parce que on appréciera ba grand est-ce que Bill Clinton peut marquer d'une manière à une autre? Bill Clinton asa animateur lelo moni soko moni ba animateur nyonso lelo omona ke Bill azali tozonga amema ma ki Bill na emobo to bano lolo waga no jade gondi mato wajeni baga ni jabalona tulona mushin Weta doga sebone mo kanela Dula nebye jalo Nebiga la bibeja Kwetu Matu nozo kafyakula Nwatu bigila Ebo wanye Jiku dangila Mwamugazi wazia Ne Twende tumuna Mwana Tutu Kaloji Mon Seigneur d'amour. Non, vraiment, on a pas le makasi. Alors, salutation parce que tu as chité moi message na batunyo so bazu opportunité à Roland de partout dans le monde entier na Congo Dialogue.
merci na bango ba continuer ko pesa so chance et toujours travailler album ya maestro comme on cible to pesa to travailler sur makasi pour to pesa sur oyo koleka o to pesa na cursus pour cursus ezaki album na biso ce que to travailler fort ko sala koleka plus que wana na pesi ba du tout ya ville ba inquiétude ya ville na pesi ba mbote na pesi kwatara nyonso na ville mbote na se plan na bango trop baza bat na biso ba yamba biso na ville air nyonso na souhaiter joyeux anniversaire na David Lutete gaucho millionnaire en dollars. Show David Lutete toujours. Azalara mingi na Giscard Bomonia azalara pe mingi na Jagger Mvumbi mutumo a déclaré que otuni nga janta te. Ta janta vraiment d'abord Pele yalo pele yet wana mais on a besoin d'un animateur mon trop personnel cellulaire. Mwana mama nigula lugedwe niega amwana mama nigula lugedwe niega jiligi beza nigula lugedwe niega chana delegela mwana gasumuka na oze azibaji na jibagwe dudwendeo sia bianda bilale mamwani ndegela mamwani ngile azibaji na jibagwe dudwendeo mianda bilale mamwani ndegela mamwani ngile naleli biso tozwa bango voilà bango nde ba patron tala nde bazozwa ba image donc bango nde bazosenga hein donc 3 jours, Babi Ozong c'est la biso bébé Kero na quartier latin. Bébé Kero, abora Dugwana Dubria, Turena, Oyaya, Dugwana Dubria, Yani Bondele Jageleli, Chiwa Mwango Gelen, Chachim, Chora, Yigi. Terrible. Donc vous sentez que non awa 3 jours à Panzi Banzela nyonso. C'est que secret on est dans la zone ngana ba secret ya ko panza ya ko kota ya ko bima. Ezelo msusu teza travail. Zung si la personne le roi bébé qui rola parce que ça lit bien. Dugwana Dubria. Dugwana Dubria. Yami bondele jageleli. Ya wana kunkere chachim chora. Igi Mama gachuga churafa wana ye bébé Kero mbote sigali pesi ba mbote to sepelana bango tout grand pote Félix Oazé ko pe kuna babeta fimbo tuka vero ke non tero ngayo nazana yo. Donc, alors 3 jours, merci beaucoup. Na temps au Pessibiso. N'habitez moi dernier moment ba salutation na batutu ba opportunité Hollanda biso. Na sepela na batutu trop to biso banimateur to mi pesa na travail po ya on déjà primordial pour na biso to tika ma morfinga to tika ba rivalité mo ezanga tine ezanga mutuna makolo to c'est donner toujours na travail ya on déjà primordial to privilégier musala que ba mafinga ya pamba ezanga tina musala nde mutoro e mema biso côté otolinga to koma voilà quoi. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Merci. Fidèle téléspectateur. Peine ville to na bino nzinga nazana bino toujours. Fidèle internaute, merci beaucoup na temps bo pesi biso ya Hollanda biso na Congo Dialogue. Vraiment ezagi SNOP opportunité une fois de plus na Michel-Ange Lolouma le noirci de la presse n'a présenté bino émission Oyo avec 3 jours animateurs à Villanova. Et je pense que désormais vous allez me retrouver sur Congo Dialogue. Déjà suivez les émissions. À tout moment, vous aurez des informations politiques, musicales et consorts. Et nous sommes toujours ensemble parce que nous sommes ici à Kinshasa, comme vous le savez. Il y a plusieurs informations qui doivent être livrées de manière normale. Alors nous serons toujours là pour vous servir de manière équitable, afin que nous puissions rendre ces pays beaux et grands à travers notre culture. Je présente mes salutations à ma grande famille également, à tous ceux qui me suivent
particulièrement celui qu'on appelle Juvenal Kapata depuis les États-Unis, Eli Wonyaloketo en Italie et pourquoi pas Tete Kazama. À vous tous qui étaient branchés, merci de rester. À très prochainement. Merci. congodialogue.com congodialogue.com